une question qu'il faut se poser. Ndenge nini bato ba préparer album même mutalongo. Na lingi to fanda nde wana te. Excusez-moi vraiment. Na lingi to question bato faut se poser ndenge ni bato ba préparer album même mutu alongo. Naza zo baté naza mutu. So na longwaki ba raison ba bonne raison ezala ki pona longo. Moni ya ona longwaki na pas nostra ya mbinga kitoko na mbi pe fo ti siko na l'aise. Malgré ba mbo kitoko mokinde pe ta Afrique du Sud ya pa. Atana kenda kité soki na kete lelo lobi na ngabiso talaka moni mutatala musika azanga kimia. Moni mutazaka punga na zaka précéder so na longwa ikuna dangi na ba raison. Ah na longwa te po na fa mais na tikala ki na Afrique du Sud. Zape na ba raison. Na tikala ki mais na fandi mais na longwa te. Na zanga l'aise na bien no samsana nga kitoko siko. Ebozana ba mama bobatela bango malamu po mama za richesse pe bonheur na tango ya pasi to pe ba chagrin ya mokili biso baye tozanga ba mama nde tolobaka boye si mama etela usha lula mama rosa la sirena si mama etela ngama si mama était là, maïna miso. Si mama était là, ngama. Nambeto à l'hôpital, na maternité pasi. De moi na moi si à Koganga, si mama était là. Nambeto à l'hôpital, na maternité pasi. Kayele shugande moi na moi si à Kolela na maïna miso. État major maïna miso ya ya. Rapide. Oh mama, milama moto, kitisa mtima. Imeble yango yo, tukumi déjà. Oh kabinda, oh sanku. Ah ouais, pas na biso na agence rapide multiservice. Ezali kutu likambo ya ko malibanda mboka te, mais toko sunga bino esika na mboka oyo bino bolingi akende. Po biso awa na agence rapide. Tous allez pour ça l'assistance voyage, tout ça pour aider dans ma démarche. USA, Canada, Dubaï, Turquie, Tunisie, Égypte, France, Belgique, Suisse, Suède, Maroc, Russie, Ukraine, Biélorussie, Allemagne, Afrique du Sud, Chypre du Nord, Chypre du Sud. Ceux qui nous donnent la poste à visa à affaires, tourisme, soins médicaux, on a pas passeport P. Toujours facilité, passeport, na délai à m'pousser. Ceux qui vous avez un passeport, boya to faciliter une démarche à passeport en affaires étrangères. Talaraka, agence rapide multiservice. Nanenga mabete Congo Promo Rafingindo Boga. En tout cas, félicitations, merci si tu es. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafingindo, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Rafingindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Rafingindo. Congo Promo. What a plus, what a les boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Rafingindo. Une of les jeunes leaders de la artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Congo Promo deux fois. Bolandaka Congo Promo pour ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Et voilà, fidèles amis internautes, téléspectateurs, merci d'être nombreux à cet instant de nous suivre partout dans le monde entier sur votre chaîne Congo Promo TV. Congo Promo, la chaîne qui n'enchaîne pas. Congo Promo, la seule chaîne qui nous reste. Voilà, avec la vôtre Gaël Chougala, patron à moi Namboka. Aujourd'hui, je serai avec Girostar. Il fait partie de nos artistes congolais. Il est aussi parmi les meilleurs artistes congolais. Il joue au sein de l'orchestre de président Binafilé, Ig que je salue. Il y a Ig Betaye. J'en profite pour vous souhaiter un bon début de la semaine, Ig Binafilé. Je serai avec Girostar, mais avant tout, je dois vous rappeler certaines choses à ce qui concerne l'artiste. Il est un artiste congolais. Il habite dans la République démocratique du Congo. Avant d'être dans l'orchestre de président Igbi Nafilé, il était aussi chez Ibrator Mboudiale, que je salue aussi. Bon début de la semaine à toi aussi. Et il est parmi les artistes qui avaient décidé de quitter Ibrator bien avant que son album C'est pas sorcier puisse sortir. Mais il a eu aussi à laisser pas mal de vocaux au sein du groupe chez Ibrator.
Alors, mais avant tout, je dis merci à tous vous qui nous suivez partout, particulièrement à Ralph Nguindou, mon patron, je te salue. Un grand merci à toi, merci pour la confiance. Mon cordon Cédric, je te salue de là où tu es. Pourquoi pas à Dani Chandou, le seul et l'unique Congolais qui nous reste, le Chinois congolais. Je te salue Dani Chandou depuis la Chine. Kuna, gros bisous à toi. Pourquoi pas à Arsène, toi, les jeunes millionnaires. Un grand merci à toi, garçon Paris, là où tout a commencé. Francis Mavimpi, je te salue. Pourquoi pas à Christian Louko qui poto na poto. Serge Louko qui est le mannequin d'Orléans et toute ma team, je vous salue. Merci pour votre confiance et considération. Voilà, comme je disais tantôt, je serai avec Giro. Et moi, je pense que, hormis Giro, il y a aussi là de pseudo qu'il a. Et lui-même, il est censé de nous affirmer ses pseudos. Parce que moi, je n'ai que Giro Star. Et c'est grâce à cette émission que vous allez comprendre et vous saurez qui il est réellement. Je dis bonjour à Giro. Giro, oui, bonjour. Bonjour, Gaël Chouga. Bonne santé. Ouais, santé ça très bien. Nous souhaitons qu'il est vraiment bien en Ngolo Nzambe. Nous souhaitons qu'il est tellement bien. Voilà. Encore bon, un système, il y a IGBTA. Il y a IGBTA. Bonne déjà orchestre. Ouais, orchestre, biso tout aux évolué bien. Président P a évolué très bien. Car un signal na biso vraiment ils ont makalaté comme on a une détermination. Donc, mais avant signal wane bima. Nzembo moko zoya déjà na sir batu tout bazo lingango comme on a un problème. Na ebisu. Tout nyon ça un problème alors. Quelle conception en fait problème ni za orchestre na bino bosana ba concept moko. Ouais, ça batik na bino wana za mystique. On peut déterminer à mutu. Alors ba numéro mo boina na informatique et déterminer à mutu. Comment on bosaninga numéro 6P, ce qui 6P. Il y a un déterminé loco informatique. N'est-ce qu'on a un numéro na biso donc batik na biso. Si on reconnaît biso na babilo wana mike. Bon, vous avez na biso na ba na ebi dozo tout na bozo lingayo mingi. Boye na biso na mutunyo soza na problème ma love. Surtout côté on a des places to. Place penage biso tout il faut se retrouver place wala. Mututo na problème. Nazomeka koboya yo me ba souvenir. Ezobendanga kaka mbolamu elekaki ebele nazokoka te kolinga moto mosusu tango mosusu nakozwa oyo aleki yo na mabe na préféré na bongisa nzete na ngai etengami ke nalula nzete nayebi te koki kobota mbuma bululu moto nyonso aza na problème ya love. Papa na maman aza na problème ya love. Tata moi si azana problème ya love. Nakei panoko na kuti problème ya love. Yango na bombi likambo na ngai. Likamba bolingo na ngai moto ayeba te. Mohamed Moleka Charity Moleka moto ayeba te. Voilà, Mohamed Moleka et Charity Moleka, je vous salue. Merci beaucoup. Giro, parle-nous un peu de toi, parce que on est juste avant goût, va comprendre vraiment un plateau. Voilà. Parle-nous un peu de toi, parce que moi personnellement, naïba kayo na orchestre, il y a président Ibrator que je salue au y aller. Après un moment, comme on a départ, il y a un musicien, on va loin qui est pas Ibrator, et tu en fais partie. Tomonio Poké et pas Igobin affilé. Est-ce que tu peux un peu nous parler, Giro Outawa, puis avoir comme pas Ibrator, Koko Manae pas Ibrator, ni na Simba Kito et celle que Giro a décidé nae à qui n'est pas bien affilé. Bon, merci na ko anticiper pe pour na pesa merci na batunyo so bazuli baku ya Rolanda. Biso sikoyo na chaîne na biso vraiment ngai Giro Star Geronimo na banda musique na nga depuis na zakimo amuke. Mais tant on a collègue na omen âge moronde na emerge qui na groupe orchestre na beta petit na wenge maison mère. Mais kala na sala na deuxième oui na suka na deuxième. Faut ba wenge na kota ka bazwa biso bala. Yo mona wenge. Oh, bala tsepso ba macaron. Wana ba nini? Izaka ba nini major? En 2009 hein. Moi en 2009. Yo zena wenge. Na 2009 wana selon yo tango yaki na wenge na 2009 okuta net banani parce que batu mingi ba komo bima lelo peka bana ba wenge to koma ka so. Menga sko na suka na deuxième équipe. Te nga na suka na deuxième équipe na koma na première équipe. Na deuxième équipe ba collègue. Et puis na banda pe ko yemba te. Na banda na sala test non c'est vérité. Non oh wenge. Te na do finga te na do lo ba vérité. Ba o ba yebinga.
bakoyeba donc nayaka wana tosala test toaka 6 personnes bamasana ba acapella bamfumu tozala na bango wana bazwa biso 6 personnes toleta bamakaron balakisa biso na tv mais nazalaka na moto aotyanga poite vraiment te na musique ti nalongwaka nasala une année nayaka kaka ti nazonga nde après nayaka koemerge orchestre ya bacontremaître ezalaka après baane ebele mpo na ntan wana mpe nazalaki mwana moke makasi esprit musical ezalaki te mais bato bando atindika kaka kende seri wana mpe biso tu bato za makila wenge tokola na banzembo wenge na monoko donc na wenge qu'est-ce qui t'avait poussé okende wenge musique ezali na mutu moko boyo apesa ogu ya oya wenge to nini kaka wenge déjà na bando linga makasi wenge musique maison moya kaka yango wana po ezali na mutu mususu pende ti babiso nde tofandi boyo toza na bato oyo ato lingo abandonner musala malgré que nous sommes appelés de ça mais omona ki bato lokwa ba Laurent Tendance Laurent Tendance bapesa biso bagu ya musala oyo banoela madinga madilove ba Hélène Kalema maman na Bianca omona so moni bango du coup tu te dis que non on a commis place bon ba commenter je ne peux pas abandonner peut-être yo pesa na moi mutu moko boyo nda pesa ki mo guana yo kende wenge musique bon batutu ya wenge ngana bando linga na musique ya wenge donc ndo linga bango tout en général ba idole nanga pesa ma mususu mais ngape imwenge linia wenge eza idole eza pe donc eza idéologie nanga na landela moni landela idéologie ya wenge mobimana ndo linga ngo koko na biso ranson ndo linga musique ne fort nde na ndo okenda ba rap malgré na ramwa muke na ndo ke ba rap wenge na tali so esili na zongi ndako na tali na so esili na zongi ndako oye kula pe banzemu na bango na ndako na zaki vraiment na guana nde après quelque temps de senga ki na bi ba tindika ngaka kende wenge ale bageti sikanga to komisi pe kombo tel jour à test tozaka yo kapa chanteur rebelle bazo 6 personnes à part imagine donc ko taper tinde sala ke na moni couloir ezate muda ochanga po azate ponga na mona masina na série wana appui peneza ki mingite nde na vanda na salima mususu après na yo yes ko yo na orchestre ba contremaître et puis oye ba et pas ba contremaître ba pesa ope mo opportunité moi makambo yo zwaka wana pe mais au décider na okarolongo qu'est-ce qui t'a poussé au longo pas Ibraton aussi longtemps que tu étais à l'aise selon nous pour biso toi non on a vraiment que ba opportunité belé ba ndo pesa yo mais au décider na olongo na yo moi musique to betaka sugar ya musala mwende yo sala wana futa ndako usala mambo ebele ta musupe uzana mwana ta musupe uzana mambo ebina ba famille moni so peut-être na usala peut-être na koidu na moni simba tena luki sipe nani total akina total na bina ko tata na total lingolo bateke kuna côté na komi eza mieke kuna mais nyoso eza ba orchestre mais eza ba préférence ya mutu opinion mutu ba jija ngote so na bige na longwe na nga na ye na nga donc les opinions na nga tam suna sepela ki na moni ke na ozana nga mie na zana nga pembeni ya full boss no Sadamus na mona ke za bien mais bat balinga biso pe balinga to éclaircir bango sur certains points pour balinga biso bana posa ba yeba donc na longwa ipo na mona ese mie na émerger pembeni na Nostradamus nde na yeke pa na e jour il y a Nostradamus, garçon de qualité bien. Nostradamus, c'est une galaxie. Nostradamus, c'est un sage. Et là, nous avons quoi. Zaki na mutu, azam mutu, azaki défend le baba mambe belé pe salama prédisant na corona o. Il est pas ça parmi bateau. Oui, bah sage quoi, corona. Oui. Mais parlons de Corona, tout le monde est posé les mots vocalement. C'est par là que tout le monde a su que mais j'ai nous côté boy mais à comi côté. Voilà, je suis avec Gérostar. Vous devez savoir que c'est vraiment un artiste, un grand artiste de mon pays. Il est talentueux, il a tant de talents vraiment. On est Corona. Eza boya na mokili pasi mawa pasi koronezo boma mela maitango nyonso jali makashi la vie na yo zana maboko na yo moko salanke bayaya Nzambe sunga mokili la demande à la foule. Que voulez-vous que je fasse de lui?
Jésus que vous appelez le roi des Juifs, que voulez-vous que je fasse de lui? Jésus que vous appelez, hein? Namokeli pasi pasi koronezo boma mela maitango nyonso jali makashi la vie na yo zana maboko na yo moko salanke bayaya Zambe 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 sunga mokilia ezama bongo. Voilà, je vous avais dit, c'est vraiment un artiste talentueux. C'est par là ce qu'on dit, confirmer vraiment que yo Penzo et pas Igubin affilé. Comme on nous a bien Nostradamus. Ils ont makasi bisto ba moi français. Donc voilà, c'est par là que tout le monde a compris que comment. Et puis ngana yaki désespérément. L'orchestre il y a des adorateurs. Il y a bandé la vie à zéro. Oui. Pourquoi? Parce que il y a des adorateurs. Oui, il y a des adorateurs. Il y a des adorateurs. On a l'ongwa qui n'a pas de compte. Maintenant, il y a des adorateurs. Kuna ba vanda. Donc, il y a bandé la vie à zéro. On a conscient de mambo. Maintenant, on a nous Sadamus a fungolé lenga mutema na sali test na ngaka jour wana ndena kindoemba. Oh. Hypocrisie na bolingo bebe na ngezali mabe. Soki oboyinga loba nanga na simba nzela maame pasi nanga maame jage tukulimia pichu difwana comme se baso ya pasi nanga maame a Fabrice attaquant maame océan dialo Pacheli mabulana jour wana ga jour na sa test Océan Diallo, je te salue. Océan Diallo maya monene. Malgré que ça petit na yo mais problème te. Te wana za Océan Diallo. Nde osali mamo test. Nde na sa test na kimba mona mbi vocal liboso na mba corona ku na mba na sima. Oh na mba ngo juka liboso test mbala mona kenda studio. Na mba un promo botile le tika. Toko un pro wana parce que batu vraiment balinga ba yoka yo tango zoemba. On a faible la guitare. Soki nazoye mba ezaka esika na uti respect zate pona bartiste lokolanga yango na ye pa Nostradamus apesanga makambo Fabrice attaquant zomona Steshi mwasi nzambe oyo kantango ya professeur zoyemba oyanga ntango na ye pai na yo opesanga makambo pakolanga fololo makambo ezoumela mpo ntango ekoki nanu te na patience nanga na lolenge ya bonzambe soki bosepeli tombola loboko yaya nanga tombola loboko ezalika bojo wana na yebisa yo mabe ezalaka na Congo Promo so bosepela na bemission Congo Promo fo botombola loboko esalaka biso bien na ba commentaire na bino et puis présent nanga sepelaki nabi aweza Arche de Noé soko ina mamu na yo moi bakanga mama mututale studio mbala moko hypocrisie mbala moko mais aux arènes là on a mokili en tout cas faut pas aimer ça kozonga pe na passer za la pe mabete parce que so bi place où tu te place au kendo yebate il y avait aux arènes na mo vocal no mo boyo bande ko sala vous n'avez pas contremettre la machine de guerre babeta zalieki yango izane lo mo boyo wana ezalaki wana zai so yala yembi après mo yo yembi lo mo boyo wana batu bande ko telema but vraiment boni boni oye 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 lisanga bazuzi basangani po ba atala evolution kananga ye
soki eza malamu to mpe mabe mabe fidelité na bolingo eza malamu to mpe mabe mabe fidelité na bolingo eza malamu to mpe mabe malamu e boni boni yoye boni boni yoye boni boni yoye souffrance na makanisi esangani likopa enga na wiyo ekomi olia nzoto na ngai basusi na bapense esani esali chimie ekomi asidi enga na wiyo dogodogo mokili ebandela peut-être nakoki kozwa ta mwa espoir toyemba epitié 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 okosokola mai nga nakomela mama epitié epitié wana banze moto zaka nango kuna me ozaka na pressé yo zaka na pressé te na zaka pressé te na zaka pressé nga yo yeba ke bo préparer pendant album bon pendant de bon ko préparer c'est pas sorcier wana siko yango wana question bat faut ba se poser ndenge nini bato ba préparer album même mutalongo nalingi to vanda nde wana te excusez nga vraiment nalingi to question bat faut ba se poser ndeni bato ba préparer album même mutu alongo naza zo baté naza mutu so na longwaki ba raison ba bonne raison ezala ki pona longo moni ya ona longwaki na pas nostra ya mbinga kitoko na mbi pe fo tisi ko na da l'aise malgré ba yambo kitoko mokinde pe ta Afrique du Sud ya pa atana kenda kité so na kete lelo lobi na ngabiso talaka moni mutatala musika azanga kimia moni mutazaka pungana zaka précédé so na longwa ikuna dangi na ba raison ah na longwa te po na fa mais na tikala ki na Afrique du Sud zape na ba raison na tikala ki mais na fandi mais na longwa te na zanga l'aise na bien no samsana nga kitoko siko. Et voilà, lui c'est Gérostar. Vous avez compris pourquoi j'avais dit qu'il est parmi les artistes talentueux de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous écoutez, sinon fidélité na bolingo. Bon, je sais pas moi personnellement, je sais pas. Les questions na tuna. Les questions tuna. Fidélité na bolingo eza malamu tope mabe. Basusu babi mabe. Fidélité na bolingo eza malamu tope mabe basusu babi malamu. Metinga na minute on azoy baté soki il faut kozala fidèle to. Bato bakutana ba pasi na bolingo. Peut-être ba décider ba koma peut-être ko sala kindumba. Bango ba oloba eza mabe. Fidélité da mabe po ba auto pesa mitema ba déceva biso yango to koma bo. Ba mususu ba oloba eza malamu peut-être bango ba vanda kimia. Donc place wana jisha kitenga la tunera question. Yo tunera question. Chacun a son opinion. Voilà et l'Européen est fan d'ici sur le plateau oyo batu tango babenga ki ba singa suga yo za mopandi sango. Toi tu as toujours l'habitude de nous ramener tant d'autres artistes mais cette fois-ci toi on pose à Géro. Ngata on a tourné bon posa pour ça na mbela bino Géro mais est-ce que bobi ke yamba Géro za problème té mais problème est comment que pour nos fan d'ici bato parce que Congo promo za là Congo promo balanda ngo là match à Paris na Barcelone. Balanda match wana. Ndemo chaîne VIP. Bat balanda siko Congo pour mo la match to uta yo ka sonyo yo. Et ba tout ba yusenga lo wana oyamba Géro. Tuna Géro pona nini? Ki mutema mabe ya bongo. Pona nini ko sala yes ko kai ko sala wana. À partir du moment où muninga bimiselo na ye. Yé pa ene mo elo. Yo to ebite so eza elo obimisi. To oyaka yo po yemba ya yo pe po ba ba chaoka. Parce que tous les 8 mars tout est bien moto ça assemblée zati moto tout qui wana qui attente to ki nzembu ya président Patrick Beckham que je salue et bon début de la semaine à toi moto nanga abimisa ki pe maman na ngai titre nzembu na maman après quelques heures to yo ka lisusu ba bazana ba maman. Pourquoi seulement ko liembe lo na yo les mêmes jours au muninga bimisi single nae ya maman bon. Ya merci maman ngai vraiment sans kokende na mamba ba polémique po biso batera biso mamba ba polémique te vraiment ngai zaki vidéo pamba na salaki zaki vidéo pamba vidéo na batinda ngai na faire valoriser pe valeur ya ba maman po moni ndenge to vani na ndambo to kovana ndambo to vani na Nostradamus to yekolipe mo ndambo moni faut qu'on puisse moi toli pour musique. La musique c'est une autre façon d'enseigner. Biso batu soki moi 2 ou 3 personnes ba peso litoi faut contribuer na vie na bango pour te rendre utile. Mon inalinga ki na me rendre utile ndena se souvenir ki na
importance ba maman na biso bazana ngo nde na sala ki vidéo na kota ki studio te na ke na sali vidéo na ngalo wana compte na TikTok na bina poster vidéo parce que c'est TikTok qui crée tous ces polémiques pour bato ba komelenga pe baza bata ba TikTok j'ai tala boy ngalo bete no yambela bino Géro tokosola na Géro a expliqué ta mususu zana ba batinda ki Géro ou soit ezana ngo pe kaka ndema ka monde ngezala ezaki mutu ezaki donc pendant que les musique te ezaki nga na posta ki kaka vidéo na sali nzemu na ngai na ezaki na zui parti ndambu na bina posta on a TikTok le quoi tout appelle le 8 mars et consoler mité mabatu mais panzani na ngwe panzani to mo yeba to yeba vérité nzoka nzemu wana ezaki na ngo pe ya yote bakolo na ngo bangwana bakoma osela ngo répétition donc yo po ka nzemu batu Géro mawa trop Mawato zwa nzembo bato nzembo bato ndenge nini omona de nzembo ni eza na kibongai Géro. Voilà, ça j'ai dédié ça à toutes les orphelines et les orphelins, tous ceux qui ont perdu leur maman, et sachez-les que là où vos mamans sont, vos mamans vous aiment tellement, il faut pas baisser les bras, car lorsque vous allez arriver à un moment où vous allez baisser les bras, même vos mamans ne seront pas fiers de vous. Particulièrement à la mienne, Raymondine Forever, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai dédié ça à mes frères et sœurs qui ont perdu leurs parents, leur maman plutôt. Sugar bae bozana ba mama bobatela bango malamu po mama za richesse pe bonheur na tango ya pasi tope ba chagrin ya mokili biso bae tozanga ba mama nde tolobaka boye si mama était là ou chalula mama Rosa la sirena si mama était là ma na mbeto à l'hôpital na maternité pasi nde mwana mwasi ya koganga si mama était là si mama était là apona nini boye boye si mama était là ngama Gaëlle Sugar eza boya na pasi ya la vie tope na complication ya libala nde mwana mobali ayebaka valeur ya mama na ye si mama était là apona nini boye boye si mama était là mabanzo elongwaka te na motema ya moto alingaki bamvula pe mikolo jamais koki ko effacer ba souvenir oya bolamu na yo foto na yo monima ya pamba na miso kasi na bapanse na ngeninga na kapona bolamu na yo toko wanga na te biso toko bosa na te bolamu na yo nalela bolamu na yo mama kombo na yo natiango likolo ya chambre na ngai tango nga nalalaka namonaka ngo elelaki ngai na mai na miso ezalaki mpona mawa Gaëlle elelaki nga na mai na miso ezalaki mpona pasi ama nakolela mama nakolela mama nakolela mama nakolela mama nakolela mama na makolo na yo ezalaki ekole ya la vie na yekola mingi lelo nakoma moto na miso nde ya bato oza original pe irremplaçable okenda nafutata nyongo bolamu na yo te tika na memela yo ata fololo roza esengo na nga ebongwani mawa mpo nini esengo na nga ebongwani mawa mama esengo na nga ebongwani mawa mpo nini esengo na nga ebongwani mawa mama nakoyemba nakolela
nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela na mawa e nakolela mama e nakolela ama nakolela mama e nakolela mama e nakolela onia shongo e nakolela mama e nakolela mama e nakolela mama e nakolela chema unga e nakolela mama e nakolela mama e nakolela mama e asuki wana. Voilà, j'allais pas dire ça fait plaisir, mais ça fait mal parce que nous autres moi particulièrement, ma mère m'a laissé. Voilà, merci beaucoup, vous devez comprendre ça, ça fait partie de notre passion, malgré les difficultés, malgré qu'on a perdu nos mamans, mais cela ne peut pas nous empêcher de travailler, d'être de personnes que nous sommes aujourd'hui. Alors, j'anticipe pour dire que cette chanson n'est pas pour faire pleurer les gens. Parce que te belé, c'est touchant, tu vois. Challenge, leli. Les qui pendant les ça mais c'est pour réconforter les cœurs déchus. Pour maman, c'est vraiment très important. Vraiment très important plutôt. Pour maman. Soki maman te maman trop maman c'est pas pour rien que le barato zala na mutema ya bon. Si maman était là, ça nous arrive parfois, moi particulièrement, moi net ba stress à ba fin du mois parfois je dis si maman était là peut-être na ngena za na ba stress à ba fin du mois mais puisqu'elle n'est pas là, voilà, merci. Ça fait mal. Trop que moi partir à Moukié. C'est pas pour faire plaisir, mais juste pour nous faire comprendre certaines choses. Si maman était là. Bozana ba maman, bobatela bango malamu. Po maman za richesse pe bonheur. Natango ya pasi. Tope ba chagrin ya mokili biso baye tozanga ba mama nde tolobaka boye si mama était là usha lula mama rosa la sirena si mama était là ngama si mama était là maina miso si mama était là ngama nambeto à l'hôpital na maternité pasi de mwana mwasi ya koganga si mama était là nambeto à l'hôpital na maternité pasi kayele shuka nde mwana mwasi ya kolela na mai na miso eta majore mai na miso ya mai na miso maina miso nakoyemba nakolela maina miso na pasi ya la vie tope na complication ya libala nde mwana mobali ayebaka valeur ya mama na ye si mama était là gayele maina miso nakolela mpona mawa ama nakolela mama nakolela mama na makolo na yo ezalaki ekole ya la vie na yekola mingi lelo nakoma moto na miso nde ya bato oza original pe irremplaçable okenda nafutata nyongo bolamu na yo te tika na memela yo ata fololo roza esengo na nga ebongwani mawa gayele eshuga esengo na nga ebongwani mawa mama esengo na nga ebongwani mawa mponini esengo na nga ebongwani mawa mama. Voilà, si maman était là, merci beaucoup. Je vois, nous sommes avec ceux qui nous suivent là. Vous devez savoir que là où nous sommes, en tout cas, cette chanson a vraiment touché pas mal de gens. Sur la TV en direct, vous devez savoir que Bato Baza a vraiment touché cette inspiration. Dis-nous un peu. Parce que souvent aussi, on est inspiré par les petits enfants, par de grandes personnes, ou tout.
par nos amis, par nos familles. Cette inspiration, et où tu es là qui est au wapi? C'est toi-même, et où tu es aussi orphelin? Bon, je ne suis pas orphelin. Papa et maman sont vivants. Papa et maman sont vivants, mais inspiration, Papa Wemba. C'était touchant parce que Papa Wemba avait perdu sa mère. Ce que texte, tu n'es pas orphelin, mais yembi okansa. Si maman était là, c'est comme si tu as eu à traverser des moments où nous autres on a traversé. Si maman était là. Oui, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, mais Nzambe a épargné trop. Ma maman qui est trop turbulent. Et puis je m'étais permis même de renier la foi. Oui, renier la foi. C'est un péché grave. Mais malgré ma faveur, on a eu Nzambe salanga na vie n'engagé. Parce que tu voulais arriver là où tu voulais. Comment ceux qui n'ont pas raison à ce que faveur ou n'est pas en passe. Mon ba molobara esengo sur le qui comme mawa. Mawa sur le qui comme esengo. Et puis n'a pas si oyo. So na yemba déjà na yoka passe na raison à ba faveur ou na. Salanga émotion mon bonnet. Elle est parmi bato basala ko zonga. Na makambo comme ko luko sala. Oui, maman nanga sunganga tu es des producteurs nanga pa banda pesa na ba transport que musique. Yo bi vie na besoin musique za passe. Elle t'a pas abandonné, elle est toujours là avec toi. Une année à Wenge, au Yembarano pété au Fandara Balaito Batch. Et puis na linga passion dans la musique, na yeba que na zoua na musique. Et puis Nzambe, elle a juste, Nzambe elle a juste, elle a injusté. Et puis Nzambe la bolingo, Nzambe la miséricorde. Pour ba tebele ba finga Nzambe, ba ina Nzambe, mais Nzambe azala kana bango. Na ebisio. Nzambe. Ba tourna et éviter l'eau na pese zate, moi na musique na biso, musique a mokili na beta pour 5 ans, après 5 ans. Non, c'est la musique religieuse. Va venir dans la salle, dans le public, le bienfait que le Seigneur t'a fait, et continue de te faire, c'est ce qui te pousse vraiment. Je sais, merci pour notre soutien, merci de Boyambi Nzemboana, bien que nous avons enregistré dans studio, mais nous espérons que tu as enregistré. Nous avons reconnaissance dans Nzambe et puis nous avons reconnaissance dans Nostradamus, dans la faveur ou Pesanga. Ça t'a pas créé des ennuis avec Nostradamus, comme tu dis, Binafilé, parce que tu as bien l'orchestre, ceux qui obéissent pas Moutou, tu ne peux pas te permettre au Salanetelo ou au Saliwana. Hormis comme tu dis que quand tu studio tu mais biso ton vidéo na sala ba vidéo na yemba banzemba ba ready batala TikTok na comment gérer star compte na TikTok na tchara na yemba banzemu nyonso esepelisanga na yemba ngokuna. Parce tu veux inspiration et il y a un na chabilo kuna na mo ba fan na muke kuna na chire peka kuna sko ba te bele ba lingi na ba ngo ba zuya ngo zangate eza mama Nzambe mo ayibi ninga sala ndiango biso tongi to be créer le problème t'es pas proposer kinga na mema na orchestre na mema pe na orchestre na minicho todo so lango de façon que écoute un album du groupe si tout va bien écoute un album du groupe ba tout ba linga Nzembo assurez-vous bien que Nzembo vraiment na cette chanson elle est vraiment après la chanson, je peux dire jusque-là, pour moi, parce que Nzembo, papa et la maman, c'est vraiment une chanson qui me touche. Et ta chanson, elle est la deuxième chanson aussi qui me touche particulièrement. Vraiment, Sonayoki, vraiment, je me dis que non. Merci. Ça, vraiment, si Raymondine, parce que moi, ma de fait mère, elle s'appelait Raymondine. Si Raymondine était là, peut-être, après mission, parce que moi, je suis la, pour elle, je suis la cadette, pour mon père aussi. Yobiga Banasuka, parce que Banasuka, orpheline. Voilà, vous devez comprendre. Numéro pour Nabatou. Oui, on peut savoir le numéro. Toro, à travers yo. nazomeka koboya yo me basouvenir ezobendanga kaka bolamu elekaki ebele nazomeka mpe kolinga moto mosusu ntango mosusu nakozwa oyo aleki yo na mabe na prefere nabongisa nzete na ngai etengami kena lula nzete na yebi te koki kobota mbuma bololo moto nyonso aza na probleme ya love tata mwasi aza na probleme mpe ya love Gaël Sugar aza na probleme ya love nakei panoko nakuti probleme ya love yango nabombi likambo na ngai likambo bolingo na ngai moto ayeba te
Mohamed Moleka, Charity Moleka, Motoye Bate. Kalate bozo zwango quoi. Problème. Vous avez un problème après détermination aussi. Détermination, c'est l'album du groupe ou c'est seulement l'album? C'est un maxi single, mais il peut comme album. Mais non, pas si élément trop sur quand tu auras cette opportunité, fais-moi signe parce que Zana Batulora Arsène Toa les jeunes millionnaires. Arsène Toa, voilà. Arsène Toa les jeunes millionnaires. Garçon Paris. Francine Mavimpi. Nga combo est-ce que pesa nga posana yemba bongo est-ce que na nzembo ba ça se batu. Arsène Toya les jeunes millionnaires. Francine Mavimpi nanga yo. Nga na kolela nde na nzembo shuga oyo kae. Na kolela Joséphine Mosuma mwana mungala e. Na kolela Seigneur eba jenzambe na bango. Nakolela susurite muteba na katia mondiale mama. Nakolela dejo lubanza dio papa na loba lubanza dio nangai. Nalela lisusu mama Emily Nzemba tous pepele yambetolo mami. Nakolela maître Biki Larsone nangai yo. Lidere ndongala likukuma de lixe nanga. Nalela lisusu mazara nzima linyokwa tembe ayaye. Nabosanite Micheleke ya Roas Narvose nakolela na nzembo. Wana eza ko inspirer nga na imba. Kiselio David. Era bakiselo muto susu David Bahati Ngunda. David Bahati Ngunda nakolela yo lisusu na nzembo ya. CEO ya DRD. Yenda za pena CEO patron ya DRD marque DRD. Ah mon konzi David respect. David Bahati. David Bahati. Mwana Tosha. Mwana Tosha, leki ya Anthony, leki ya James Mobono l'homme idéal. Voilà, James Mobono l'homme idéal. Kitoko vraiment ba tout bana pour ça ba appuyer ngai vraiment. Bo joindre nga na plus 243 89 598 98 12. Plus 243 89 598 98 12. Donc ba conseil marambutu biso toza ba jeune talent tozo ko émerger vraiment bo sunga carrière oyo na jeune talent menzamba timo lo moya muke semence moya muke zawana bino tango bo sopela ba mai ezokola bien. Donc pour soutenir ba prière ba mando belé pour. Et voilà, et la foi, nous devons la seule chose que Jésus nous a laissée, c'est beaucoup plus la foi. La prière, c'est la clé, la foi, c'est la base. Joséphine Mosumba, je te salue, moi, mon frère, État-major, je te salue, chef d'état-major. En tout cas, merci pour ton insistance. Un grand merci à vous, nos fidèles internautes. Toi aussi, Sanayo, oh, Salamoa Kapela Mobo. Pour Binopena Batukuna, Pebozarana, on a problème, Tina, la team, Watanayo, Kapeko, tu bois un album. Au Célèbre Satamulo Mobo, Yandebanenga, la team. Et ça l'a bien. Voilà, merci beaucoup à vous, nos fidèles amis internautes, vous qui nous suivez partout, comme vous avez toujours l'habitude de nous laisser vos messages, vos critiques, vos remarques. Sachez-les très bien que ça, moi, personnellement, ça me fait plaisir. Tant on a fandi muta komelinga ki na ebo sa l'émission te na comprendre que c'est talinga bande litisuka a sepeli nango swa moni minga olobalanga ezate ezaka ke tu ne sais pas faire l'émission na bino pe boa boya ke tu fais bien mais tu dois changer ça. Moi personnellement ça me va droit au cœur. Sachez-les très bien que je vous aime, je vous respecte, je vous considère et je vous porte dans mon cœur. Merci beaucoup, restez toujours branchés sur votre chaîne. Je vais cheminer avec Jérôme Chouanayo pour les appels albums et partout. Soro sela biso choix na album ya héritier mionge mi démon soeza na partout yokanga soko sepelisa ba téléspectateurs. Chérie mon amour, permettre sourire et sala à t'enlever des rideaux na matama elango ya ba spectacle ya milelo na milelo ya pacho panda honorable ata oza patron otonda na yo bambongo libo ifoka kokoma mandia amema yo apesa yo amour abondelaka yo bebe gelo ndonga Patricia Makangila japonais Ben Gombo
ata oza mokolo tonda na yo bambongo liboso moto linga ifoka kokoma bebe amema yo pe abondela yo abondelaka yo bébé. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine. C'était la Eurostar.